Et là on a zoyebisa yo nga océan. Si tu as 75, si tu as coquine en lutte dans le lobby que yo comme en 2023 té. Faut ça la révolution. Mkoto comme ata 10 à pamba. Oroki mamboka oyo. Pena bele ba congolais nyonso bo adere na idée nanga. Félix Tshisekedi amuta même na 2023 té. Pona nini? Élection yazo préparer. Azo préparer ngo pona ye. Akozana nanga na ya mibale, nanga bis. Omoi nanga 1. Nanga A. Biloka bimisi. Alobi na bangaki Kabila ko bomanga. Nanga 2. Akoya peke no na bangaki Chilombo abomanga. Nanga 3. Akoya ke na bangaki Océan soki ta ko bomanga. Toko kende ti wapi. C'est pourquoi yo peuple congolais, surtout jeunes Kinois, Kizengi, bayeli yo sododo. Ozo mona bazo beta yo ngondo. Bazo bengana yo na balabala oteka te olala nzala. Ozo koma kaka te. Et moko azo se contredire. Na bité bataille de peso. Bazana mo ben stencel moko er moko pumbwa ka longwe. Atika libo er ko zonga se retrouver na yebité. État de siège o ya recrété na auto yebile constitutionnellement parlant. Elingi ko baba civil ba longwe na bibonga ba dirigeant na ba militaire pe ba policier. Chilombo côté mais ba Monisco a un problème. Chilombo dirige le pays. Chilombo on le dirige. Il y a ça qui a télécommande qui est à gauche à Kei. Awa muta bandaki processus oyo état de siège de Kolanga na peso information ezali Marc Amer. Marc Amer a bengisa ba officier congolais. Avant na bango na réunion. Na qualité ni. Il y a un ministre de la Défense, il y a un ministre de l'Intérieur, il y a un ministre de la Défense, il y a un chef de l'État congolais ou un commandant suprême. Il y a un ambassadeur ou un accrédité en République démocratique du Congo pour Nambokanaye. Félix Tshisekedi, ce qui a zoyo kangana benga Félix Tshisekedi. Na carte d'électeur naye bakoma Félix Tshisekedi Chilombo. Na carte d'électeur à Félix Tshisekedi bakoma son excellence té. Bakoma ce qui n'a été, son nom c'est M. Félix Tshisekedi Chilombo Chitoto. Antoine Kabila Wamaniwa. Le grand travailleur ouvrier, il y a Joseph Kabila Kabange Wamaniwa. Ce qui a individualisé combat, c'est pourquoi individualiser même Félix Tshisekedi Baluba Bandobengaye, moi net président Ouetou. Or, président dans le monde entier, président de la République, le président de la République, c'est pour tous les peuples congolais, Naoya Fotaïete. Mais Bango que c'était par la voie à vol. C'est pourquoi Moni, Bakomi, moi, Netoukassai. Mais Bazolela, Bissona Bango, Maya. Peuple congolais, peuple quinois, peuple congolais, Ozali, Libanda Penakati, Obabeni diaspora, Ngana Banga marche, Teresa Moubali. Mais ma marche pacifique na Boyango. Marche na ngana obandwa nkondim marche ngana oyelo lokola ba policier wana marche ngana oya mobile lokola bango marche ngana ko pikira lokola bango mais ça marche lokola oyo tozo salisa te to yaka pacifique après to bakata biso mitu bakata biso mabo to biso misu pe bakata biso mabo na boyu yango. Oui, ezali ndeko na bino océan obolanda ka mikolo nyonso na pesi bino mbote pe bandeko na ngai obozo sala ba commentaire pe bolingaka ba activité na biso pe misala na biso no salaka. Avantages et des avantages dans nos amis. Bon, tokolo ba avantage ou des avantages il faut que tu aies un pouvoir benga ou recruter état de siège et zanan. Mais c'est Félix Tshisekedi azalaki mutumo il faut kufa na soni. Mon soni soke bomaka. Mbele na UDPS na ye. Mbele ba kufa na bango na soni kala. Félix Tshisekedi azana jana fin ya mandat na ye. Recruter état dirigeant c'est constitutionnel. Selon article 85, 144 de la Constitution de Bissau. C'est constitutionnel. Est-ce que M. Félix Tshisekedi a respecté l'article où il peut s'y droit? Mais l'article où Congolais a marché, na est mabato marché, il y a atteint bato a réprimer ango. Il y a moko se contredire. Na bité bataille de peso. Parce que moi ben stencel moko er moko pumbwa ka longwe. Article libo er ko zonga se retrouver na yebité. État de siège où il y a recrété na auto yebile constitutionnellement parlant. Elingi ko baba civil ba longwe na bibonga ba dirigeant na ba militaire pe ba policier. Question ngana zoko mituna
nous avons des officiers militaires rwandais dans notre armée. Ce sont les mêmes officiers là, au Barozala Liboso, pour autant ça faire des Sénabiso. Question des Mituna, Perazotuna, monsieur Félix Tshisekedi, Chilombo. Yami Balé. Et les officiers, au Bazali cité dans le rapport mapping, au Baloba qui va faire des munitions, va faire des armes de guerre. Et Bango, comment côté la position nous a fait d'essai. Ce sont ces officiers là, au Baroza toujours une offensive pour pas qu'on va troupe au Moussous, tout est aux ala banane. Yami Balé. Information ya Moussous. Rwandais, dans le moment où le Col Bayoran a fait la armée moko mixte ou opération moko mixte, c'est-à-dire Rwanda, Congo. Le Col Congolais va tellement qui Félix Tshisekedi à Bangui, mais na yoki que Kagame a préparé déjà 35 000 militaires à l'atelier bango teni ya FARDC. Et au Soukandeni. Tout ça n'a pas ça qui m'a esté kota. To marché qui le 24. Pour marche wana ezalaki nini kimia bana beni ba recouvrir pena bango atako nzale zali atako passe zali mais mabele na biso ezana kimia. Monsieur Félix Tshisekedi akoma lokola mikendo akoma lokola yenda bazotamisa na télécommande muto abandaki opération na initiative ezali Mike Hammer le patron ya Félix Tshisekedi pe mwana musala pe commissionnaire, il y a Félix Tshisekedi. Il y a une commission à pouvoir Félix Tshisekedi. Les États-Unis ont proclamé que non, Mnanga lobby, Moutabimaka Faïlou, Abanga Sote Kabila Kobomaye. Boter, avant, ce sont les Américains. C'est pourquoi Bana Congo, tout le monde a MONUSCO. La MONUSCO était au courant. La MONUSCO. Nous avons dit Zerougi. Nana Télémé. Chilombo a télémé la MONUSCO a un problème. Chilombo dirige le pays. Chilombo, on le dirige. Il y a ça qui a télécommande qui est à gauche à Kei. Awa mutabanda qui processus soyo état de siège de Koranga na personne information ezali Mark Hammer. Mark Hammer a bengisa officier congolais avant na bango na réunion na qualité nini. Il y a un ministre de la Défense, il y a un ministre de l'Intérieur, il y a un ministre de la Défense, il y a un chef de l'État congolais ou un commandant suprême. Aza ambassadeur ou aza crédité en République démocratique du Congo pour n'importe naie. Mais abengi ça officier congolais a solo là qui n'a bango nin. Atambol na l'état major nyoso ya militaire na biso. Abana o yero solo na officier na biso nin. Le lo bazu officier nyoso bazaka na est. O ba yebi secret que soto simbia autopicoli balorande. Soto simbia baronde to bengani bango alongoli bango azongisi bango na Kinshasa ndenga azongisa ki Mamadou ndenga azongisa ki papa Mbuza Mabe atindi bango na ba Congo bakeko boma papa Mbuza Mabe papa oyo Mamadou lelo Kabila atindi ya Kinshasa azongisi kuna babomi dans 2 jours biloko Félix Tshisekedi asali Félix Tshisekedi faites attention ce pays eza pays ba Rwandais te mboka oyo eza ba bokilo na yo ba Rwandais te to yebi ke yo za Rwandais ta femme est une Rwandaise babenga gaye Niakeru yo yo na Congo ya na famille na bino na kabe ya kamwanga Niakeru oyo kelangoa oza conscient que azali Rwandais azali Rwandaise Félix Tshisekedi soki azoyoka nga na bengaka ye Félix Tshisekedi na carte d'électeur na ye bakoma Félix Tshisekedi Chilombo na carte d'électeur à Félix Tshisekedi bakoma son excellence te bakoma soki nani te oyo azozelanga na benga ye son nom c'est monsieur Félix Tshisekedi Chilombo Chitoto Antoine Kabila Wamaniwa le grand travailleur ouvrier ya Joseph Kabila Kabange Wamaniwa et là on a zoyebisa yo nga océan soki toza ta 75 soki tokoki na lito na lobi ke yo okoma 2023 te faut to la révolution mkoto koma ta 10 apamba okokima mboka oyo pena beleli ba congolais nyonso bo adere na idée nanga Félix Tshisekedi amuta mema na 2023 te pona nini élection yazo préparer ngo pona ye akozana nanga na ya mibale nanga bis omoni nanga 1 nanga a biloko abimisi alobi na bangaki Kabila ko bomanga nanga 2 akoya peke no na bangaki Chilombo abomanga nanga 3 akoya ke na bangaki océan soki ta ko bomanga toko kende ti wap. C'est pourquoi yo peuple congolais surtout jeunes Kinois
Kizengi bayeli yo zododo ozomona bazobeta yo ngondo bazobengana yo na balabala oteka te olala nzala ozokoma kaka te Toki Félix aleki okimi mbango fachi béton ozokoma kaka jeune congolais jeune kinois tolongola na Kidiba Chilombo Kabila kundi biso mboka timola libula mulai bino bolobaki chitoto aye akunda ndoko Chilombo aye a forcer sous libulu atika libulu apamba te azuba congolais nyoso na libulu question nazo komituna est-ce que Félix Tshisekedi azali photocopie ya Joseph Kabila soki aza photocopie ya Joseph Kabila aza photocopie en couleur to eza photocopie noir blanc photocopie oyo ya Félix azui olia chata moi couleur naza moyibi na yibeki pouvoir abattre na cha moi couleur na ba lettre mata moi soin ata moi fleur ozala mais ye penza en noircir photocopie penza ya noir et blanc alors photocopie ya noir et blanc même soki na ambassade bakondima ngo te bakobwa kango mais congolais zo ndima ngo ndenge il faut to benga na Félix Tshisekedi ça la révolution bande ko na moyoki batuninga mutuna na komaka na ba marche te so il fallait organiser marche na musique merci bolobi na tsepela na komba to na sepela na komba na bango te komba o toza na ngo za komba ya fallait lutter komba o congolais zo ke na ngo za congolais ba individualité ya ma musique te so tu individualiser komba oyo to kolonga te c'est pourquoi ba individualiser même Félix Tshisekedi baluba bando benga ye mwana tu ko sai président wetu. Or, président dans le monde entier, président de la République, le président de la République, c'est pour tous les peuples congolais, Naoya Fotaïete. Mais Bangolo que c'était par la voie ya vol. C'est pourquoi moni bakomi moi ne tout kasai. Mais bazole là, bisona bango to teka maya. Bisona bango to teka ba fufu na ba boutique. Bisona bango to bota na ba boutique. Ponga na ko bota pe na boutique te. Ngana kondima na teka mai na futela ndako. Mais na kondima te ata mukolo moko na ya ko sala biloko bino bozo sala. Bande ko na ngai na marche na zalaka. Ngonga moko soki na bimi na télévision bazunga micro na lobby. Soki na lobby te moye bo mona ngai ezate. Marche le 24 na zalaki. Mais ce que découragement nanga nyonso bo moni soki na mona nakate eza nini. To sali ba marche pacifique mingi. To ndakisa bo pesi mukana na hôtel de ville. Bo sala marche o eza constitutionnel. Mais ya zozo qui bino réponse boko sala marche wana te. Tango ya pesi réponse wana boko sala marche te. Bino po bino ko bino boy biso pe to ko sala. Mais bango la police rwandaise. La police oyo na Kasongo Rwanda oyo na butu abengi bango boya ba policier nyosa vila Kinshasa. Yo bienvenue yaka. Yo colonel Aboyaka. Yo colonel Aboleyaka. Bato alamuka bazo sala meeting. Bato alamuka bazo sala marche. Peuple congolais na Kinshasa bazo sala marche. Mission na pesi bino nzete na maboko, libende na maboko, gaz na maboko, tio na maboko, tuta, beta, buka, nyata. Wana reno ya Kasongo. Wana reno ya ba police. Wana balie bambwa. Ya monsieur oyo azali ya changu. Ba pesi ordre wana. Siko ngai fayulu yo benga ngo yebisanga keno yaka marche na biso ekozala pacifique. Ngonga moko nazo décourager. Ndena yebisaki bango. Ponga na zaka na courage. Na ba marche nozo organizaka. Marche pacifique abu. Soki bango ba yena mabende. Tozo ataka uchwa pamba na maboko ti. Na kolinga eka uchubo ina tomboli yeti. Tala soda mukolango azola nanga policier parce que bazaba militaire balata bango teni. Azola nanga azaki na ngona nini na maboko. Libaya yaya. Est-ce que aza kuluna to aza policier? Bon, tango azoya na libaya. So inga pena zaki ta na libaya nanga. Est-ce que okoma? So ki azoya na libaya, na zui lance pierre na bimisi na bendi. Est-ce que okoma? So ki bango ba boyi marche. Biso petro yaka so pacifique mais so na yoki pacifique. Attends, 50 personnes. 50 personnes, ceux qui sont dans la carte. Tu vas nous dire que ce marche pacifique, te. Pendant qu'on a na beta qui mbela oyo. Kengai océan. Na kosala ka suba marche pacifique te na Congo. Marche pacifique ko simba te. Pabando buka ko tobolo biso miss. Le long militaire na ya muzitu. Ya nouvelle là. Auto kufa. Banani ba bombiye.
ba policier est-ce que ba policier ba bomi batona baza ba kuluna to bazalaki bato est-ce que baza ba congolais la police congolaise et l'armée congolaise est dirigée par les Rwandais. Bon officier, baza ba Rwandais. Tant que bazo pesa ordre na ba likili na biso ba congolais. Et ba likili wana bazo ya na ba décision oyo ba konzi wana bazo ya ba étranger. Bazo ya na ndenge ya vuba. Alors, to bo manaka biso na biso, on nga pe na congolais nga policier nga oya na nzete pour nini. Tant on na ko boma ye. Hein? Ba Rwandais ba sepeli ba sali fête. Félix Tshisekedi a sali fête. Omoni ba nyonso elekaki. Félix na Kabila na ba Rwandais kuna ba salaki fête. Marche na Zaraka. Mais marche ya pacifique nazo boya pona nini ngai na ya pacifique babuka ngalo boko ngai na ya pacifique batobolanga miso soki ba buka ngalo boko nga pena la ki mobile ke bango ba yaki mobile nga pena ye lokola mobile pena yebisa ka bango marche nyo to kosala soki hotel de ville aboyango yebisa to kosala ngo na pena tête dire to ya pacifique ndeni il faut to ya lokola mibale tino mona ka ngai mo na milaki sakate et puis na bimakate pona ninga na yebani lokola na pesa bino message la yebi na kati ya marche wana na koko misa longi pamba te na zu micro na lobaka mais nazalaka et tout monde zo bunda yango nde marche oyo suka marche to ko sala tikali soki 20 soki 25 ezali marche ko yana ba révolution na kati lokola zo te révolution révolutionnaire azala kidiba te nde c'est pourquoi nazo boyo ko ya ba marche wana des fois kidiba il faut marche et ya mena na ba décision pe na nzela ya révolution pe Mukolango de yebite ndenge ne ko salama marche pacifique na Congo na zot pesa mbela na bande konangai avant-hier yo moko mona ki na bito soko zalaki ba jeune congolais baza ba parti politique te ba jeune congolais ba marcher pour na ram registre des appareils mobiles papa mukona ba lienga 4000 na journée moko na tie crédit boye. Mais qui nous a besoin de la marche, où ils ont touché un terrain dans Bango, qui nous a besoin mais besoin de crédit, qui nous a besoin mais monsieur Félix Tshisekedi, monsieur Ngobila, Batindi, ba policier, Babouki Bandeko, Maboko. Avant-hier, est-ce que vous avez failli nous attendre Bango? Donc, biso congolais, ce qu'on réclamait droit na yo, qui a failli nous attendre yo. C'est pourquoi dans le lobby, peuple congolais, peuple quinois, peuple congolais, aux libanda pena kati o babengi diaspora ngana banga marche tena mubali mais ba marche pacifique na boy yango marche na ngana bandu na kondima marche ngana oyelo kola ba policier wana marche ngana oya mobile lokola bango marche ngana ko pikira lokola bango mais za marche lokola oyo tozo salisa te to yaka pacifique après to bakata biso mitu bakata biso maboko to biso misu pe bakata biso maboko na boy yango to kosika comme oyo on va pas na mama Bazaiba ay biso abi tobo sana vérité des urnes tout à l'heure aux écoles qui merci ndeko na ngai mama Bazaiba na pesi mbote place oza mkwana mona ki batio yo pomme mondo olandi pomme Eve yo muto yo trahison e bandi le loté yo Eve yo muto kosa dante omoni comme ndenge bandi tango yo zo ba kiti olakisi 4 maboko olobito vendre la vérité c'est-à-dire même place na ministère au batie yo okolobaka vérité ata mukolo moko te Bazaiba mukolo koloba vérité Bazaiba mukolo ko dénoncer vérité au ministère na yo Kimbangu Kimpamvita bakoko nanga bakolia na kito yo ko vendre bakoyebso obeli koto obeli mtupeka yi vérité lokola bino bobo yango bokena pe église te vérité lokola bino bobo yango bolo bela pe lokola boyebi ke bolo ba vérité te botangira pe comment nzambe te biso Bazaiba to yebi ke Bemba azali rebelle Bazaiba yo za civil mais Bemba aza rebelle Bemba n'a jamais été politicien Bemba simi minduki tango asimi minduki Kabila lobi bobima tozo 1+4 basali 1+4 en 2006 kaka na 2006 wana tango akokite ba Ngonzi akei CPI ko bima na CPI na élection Kabila bengana na élection ko zonga na ya wasali mascarade ya ndeko na Bemba azali no partant biso benga ngona enseignement ba no partante ba to benga bango ba no classé c'est-à-dire muto a participé ki na examen te so ko Bemba o réclamer nini faille so ko réclamer vérité des urnes lelo nanga lobité tango yo lobito vendre la vérité mais nanga sai nini abimisi vérité yo nanga abimiso yo ndo bimiso ba Bazaiba na UDPS na yo o uta pe na UDPS région ndako na yo ba mama Bazaiba yo zali mwasi
mais oyo lobby biso to vendre vérité te biso to tie vérité likolo to kotele manango tina suka vérité ba vendre la yango te pour ceux qui ba vendre la yango mbele États-Unis abimisi journal wana te que non muntaza élection en 2018 ezalaki fayul mbele nanga lobby te que non na banga Kabila muntaza ka élection ezali ndeko fayul mais a lobby vérité ndene yo vendre na yo vérité lokolo za Eve bazaiba Olandi Pomme oyo koselaka Adam mbote na yo musala malamu mais ba congolais ba kotelema tina suka révolution na yo na Félix na tata na yo Bemba oyo alobaka te kuta alobaka malokambo yeba na raté peut-être ko sala lokotela na mboka oyo si beza yira tata na ya ko izango kutu ezaki Mobutu alors ne ko bengela nga Bemba ko tangela nga na bengi même mama bazaiba même bato papa mbuzi wa nzonzo wa mbom nzonzo wa mbom ata bisong te nzonzo wa mbombo te ndeko na bango wana lobaka makambo yeba te papa lobaka belé on dirait mutaza de traquer boye mbonzi wa mbonzi bino ba journaliste ata mutu moko ya ensemble ata mutu moko ya MRC boko changa na yepete pona la takali papa na kosukola bango bien bo banga ngate na ko niata bango pe ko morsolé bango mukile mkola ngo ekoningana pe ba ko benga na télévision que no jour boy o seya ko le kana muta MRC o seya ko le kana muta ensemble pour le changement mais boko yoka on a ko morsolé ye akoyoka ndena ko morsolé ba parti politique mi balo bazotanga na mboka oyo soit disant ba congolais bazolanda eza ba parti politique te ce sont des mouvement ezanini rébellion attention ngana za congolais bande ko nyoso bokolanda ngai ezali pa poseya numéro de télévision ou numéro ya biso ya WhatsApp ezali 089 80 37 554 plus 243 89 80 37 554 bande ko na ngai matondo mingi courage tozane tumba oyo na kolemba yango te tina suka ata bakangi ba oseya musu bakobima ata basali nyonso ba oseya musu bakobima lelo ba mulumba ba lumumba babimi bangwanda pe bakoza ebele pe tozali pe tokotela matina suka matondo mingi merci.